Papa dit de Simbila, mais c'est la belle de Simbila, alors qu'il message Joana, apportant qu'il y a au cœur. Le lot atinda qui vélo automone awa, n'a ingénieur Jean Pito, n'a représentant les gars ambassadeur Jean Pito Zani awa, de Gotika vélo oyo. Bon, pour nanga pour na bandeko nanga wana, et ça là nga vraiment mabe makasi. Pour nanga na trouvango eza salité, eza bizarre, bah c'est minimisaka vraiment. Alors pour na bandeko nanga, et ça pena malamu mingi te ya kotambola bongo ya kosenga ka. Sivi yaka sivi nana tonya wana posa bolingo. Amerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy ba keto na site ya sika to na site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Allez vous sur notre émission ici, sur votre chaîne préférée, Sylvie Mode TV officielle. Comme d'habitude, toujours on présente de belles émissions, de bonnes émissions ici dans notre chaîne Sylvie Mode TV. Alors, les autres awa, toye na commune na Bumbu, kotika vélo automo na awa. Ensemble maintenant représentant le gars, les Jean-Pi, awa, comme d'habitude, toujours délégation tout le monde ensemble, na accompagné abisso. Alors, tu vas toujours que dans Sylvie TV, tu peux c'est la message que tu peux ça caractère. Tous les messages tu peux ça dans Sylvie TV, ils ont un but. Tu peux c'est un message. De l'autre, tu peux ça qui mbela. Pour maman, ils ont une difficulté à vélo, ils sont handicapés. Ils ont une difficulté à vélo. Tu peux ça qui mbela à reste dans Sylvie TV. Papa dit de qui simbila, mais c'est la belle de qui simbila. Alors qu'il message Joana, apportant qu'il y a au cœur. Le lot atinda qui vélo automone awa, n'a ingénieur Jean Pito, n'a représentant les gars ambassadeur Jean Pito Zani awa, de Gotika vélo oyo. Donc, il y a un peu de nabiso. Monsieur l'abbé dit de qui simbila atini vélo oyo parce que moi il y a bien important si handicapé, il y a bien souffrance de bazalaka. Tu peux dire que le message est sous que au niveau il y a centre na funa limité. Bato bimaki kuna o handicapé maki mutu, la majorité handicapé bazaka sa prison na makala. C'est ça qui message je vais dans la chaîne Abisso aussi TV. Maman Irène, ministre vivant avec handicap, maman Irène, ayoka qui message wana atimba avocat, tout ça avocat dans les dossiers, handicapé dans la prison. Quand la chaîne Oyo, tu penses que Sumbela Makasi na handicapé dans centre Koton Bushi na Lingwala. Pour la toilette na bango. Organisation européenne engagement ko réhabiliter toilette na bango surtout. Pour dire que dans la chaîne Oyo, message non pas ça message, après c'est mission. Tonini benga biso. Et les messages les chaînes le plus suivi sur YouTube. Chaîne Obomona aussi Sylvie TV. To rappeler sur batunyo soit soutenir ce soir Sylvie TV bolembate pour soutenir rien. Taba action de salama. Je pense bien to mona parce que ça est belé même ma coquine des alités. Pour soutenir ma Sylvie, to solango et to que pas ma biso ma Florence, to que pas na to na vina awa, to komi pendant kunae to poursuivre émission biso ensemble nae de te ressonner de tirer vélo oyo et outibongo et pas papa mais sur la bien Dieu donné qui simbi là dans notre papa je fais dire les aider donné qui simbi là. Tema bien. Ok, ah, vraiment, chanter. Ok, merci. Pas de problème.
Oui, maman. Je bien que tu es pas ma Florence Anna Bumbu, côté les vélos. Oh, monsieur l'abbé, pardon, Dieu donné qui s'imbi la tindaki, la cadre de maman Sylvie Mon TV. Alors, tu as dit maman Florence Azara, bonne maman. Ngoleze belé papa. Tout le monde est total là, ouais. N'a vu le tindé lieu et pas monsieur l'abbé. Moi, on est nini. Na sepeli nango vraiment makazi. Nzambelanga pambula isu koleka, bazo se belé koleka. Tu dois toujours que na kati ya chaîne Abisso Sylvie Mon TV, ceux qui te lobby et ça la maka comme d'habitude. Sur le terrain, tu as comme maman, tu as bien frère Nabiso Christian, de comme maman, maman Liboso Zane Awa, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Ouais, très bien. Justement, monsieur l'abbé Tindé maman vélo. Vous avez contact na ambassadeur Jean-Pierre Soleil na le toyer na vélo, na sentiment de cause na o basel comme dans maman. D'accord, na sepeli na monsieur l'abbé Sali, vibaloba chose promis. À réaliser vraiment dans ces pays parce que à l'oba qui a au salon on a moni à sali grâce à maman Sylvie maloba nae na moni à monsieur la base qui touché ndo moni lelo et comme elle biso naza vraiment nese maman casse vraiment maman Sylvie pas suivi maman Sylvie bien ni message ne c'est pas maman Sylvie pena papa Dieu donné qui simbi là. Oh maman Sylvie en tout cas vraiment na zo sanga ko même maloba ko yebisa po esenge toninga vraiment mais nzambe kaka nde ya pambola o lisusu na papa donc boke de pene liboso po musale kende vraiment liboso e bota lisuko lika neto le bakaka musale ke liboso bota sumbuma na kata chaîne amine toujours suivi Mon TV tu l'as mis ba émission biso personne avec handicap tout tambola partout tu sais bidon message il y a bato centre au bazana difficulté mutakufa na kata centre wana baza en prison neto biki maman Irène a pesi ba avocat ba qui défendre bango si réellement qui bazana raison ba robima mais ceux qui la complication justice c'est ça musa nango alors maman le message peut que ko la CP na bande nom suspect avec handicap au bazar mingi rejeté ba considérer bango une société ni ko pona bango bon pona na ko iko lo baboye to za batu lokola ka batu nyonso alors il faut de monde entier bakakeza kapela souci na biso puisque to ça peut même ba corps humain alors dès que ceux par exemple to ça un problème ceux qui par exemple boye to bazolande la biso peut to kozana sengo makasi puisque ça la volonté na biso mo te que to linga neto za la handicap mais eza la volonté nzambe ne mutalinga ke ezalela ka bongo alors ceux qui par exemple suivez zo sala maboye nzambe la lola vraiment en tout cas pambola bango vraiment nzambe pambola bato basali et bato basali ba poser RTP ba kosunga bande kuna biso la pesi bongo mbote na couple papa André na maman Jetou na Allemagne na Munich kuna na couple Dallas et maman Yvette toujours na Munich na Allemagne no tout couple de pesi mbote sou ming na yeme na zang sa kota comme on a été monsieur l'abbé Dieu donné qui simbila couple Manza Brigitte maman Anne-Marie Félicité Lutumba bino tout en Allemagne papa Chassi Gédéon Chassi bino tout en Allemagne mbote na bino vraiment place vous allez alors tu vas bien que handicapé bato biso valide ou non valide tu ko sonde ko na biso quand tu es valide tu peux jamais rejeter un handicapé il faut soutenir yé au sungaye bino bato o rejeter ka bango bino to construire bango te délaisser ka bango c'est pour cela que comme désespéré na vie na bango et recherche les alités donc toujours que maman to ko maman ana libota na bana nenyo surtout baza ambiance za makasi pour dire que ambiance za ka libota oyo to ko c'est ambiance makasi za libota oyo bino tout o bozana ka association ma Sylvie bon tenir association oyo et qui toujours liboso parce qu'avec il va dire frère nabino avec fort nabino personnel collectif et aux amala mon pote association oyo qui ne liboso alors maman n'habité message sur nous ko ça na bande kononyo so mususu oyo baza ba difficulté na ba famille na bango ou baza délaissé baza désespéré vraiment ba bande baza désespéré na vie na bango message ko pesa bango encouragement bon na pesi message ke ba koki ko ça décourager té puisque handicapé
Ça ne veut pas dire que ce qu'on a un handicap au mabé à la so koufi. Mais dès que nous avons vivre, espoir qu'ils allaient. Alors que vous allez désespérer, dès que vous allez vivre, zalaka ne likia, que nous avons la bonne moyi, oyo akeli nyonso simba mi epai na ye, pe to se dépendre ka epai na ye. Alors que vous allez désespérer, ceux qui me salent les alliés sala. Ce qui peut nous avoir cette opportunité, modèle nyonso sala kaka oyo et pesa melio pour salango. Vraiment. Bien tu as une difficulté, tu es handicapé, vous avez délaissé, découragé. Non. Faut un courage. Alors tout le monde a rappelé tu es nandako, tu es baba, tu es maman Florence Abota, zana bana. Bon, maman Florence Abota, naza maman a 4 enfants. Moi, nanga liboso Glody Kindundu. Moi, nanga mibale Josué Kindundu. 3e nangai Jemima Kindundu. 4e Jedon Kindundu. Alors, naza maman a 4 enfants. Moba nanga Alain Kindundu. Vraiment, donc couple Kindundu, c'est ça. Vraiment, alors, ok. Alors, ceux qui ont rencontré l'histoire d'Ambu, Ndenge, au comité handicapé, ça, botama nangoto, après, nakimukuru comment? Bon, na botama handicapé. Disons maman nanga ndenga banda ko rencontrer nga na ba 1971 ezaki na malade moko boyaka après simande 3 ans après na koyaka de asalaka nyonso to kota humain to keyu partout to yeti au na campus et simbate alors maman nanga banda ka ko rencontrer nga ke maman ko za désespéré te bon na bana nyonso to bota mais ça maman nanga za na mwana linga te lokolanga atangisi ngai après sima na yoko sili sana couture et sili tozaki pe donc même nini na Sylvie allez nzamba yoko pambola pe na yoko zwa conjoint nanga Alain Kindundu de to botine bana mais en tout cas nazaka na sengolo lenge kana zali mazaka fier de ndenga zaleli fier ndenga zaleli alors tu rappelles surtout pe sumbote makasi na papa Kapesa, papa Kapesa, en Allemagne toujours, tu peux se mbote na papa SP qu'on appelle en Allemagne, tu peux se mbote makasi, na bilionné surtout, bah il maman Sylvain bah qui comme tu bosse bien na dédicace, ma banga vraiment, tu peux se mbote papa Kapesa, papa SP, tu peux se mbote vraiment place pour Zali Bongo. Alors, tu sais na bilionné so, bah tout bazar proche à ma Sylvie, bah tout bazar na association Sylvie mon TV, bah tout bazar na association Sylvie bolunga handicapé. Pour soutenir maman vraiment difficulté zali après ça réaliser bloc est belé pour les handicapés alors ça projet est belé mais ba coquille ça été la chose du partenaire moko boy o soutenir à 100% o on dit mo soutenir rien poté ah ouais Kinshasa handicapé va se retrouver pour moutier les amala au mingi on te lancer appel na mutu tout na émission o vraiment elle est long message te peut signer que maman Sylvie a un poste ba soutien. Pour ça, soutien, maman Sylvain, pour ça, partenaire, Baya et Belé, bah, si on n'est pas réalisé un projet et Belé, la réalité est Belé pour les handicapés, un bon comme ça, et Kinshasa vraiment. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours un ingénieur Bellon, triple option, un ambassadeur Jean-Pierre, représentant légal, il y a maman Sylvie, des équipes pour une émission, mon Malelo. Je ne sais pas ce qui, de Konangaï, le Bamsou, sur les alliés, Glody, sur les alliés, n'avait talib, personne avec handicapé. Merci, papa, pour la maloba. Bon, on a aussi un cas qui est allié. Ndenge maman était koloba ba personne vivant avec handicap ba désespérer kate parce que eza na kolinga ya bango tende bakoma bongo mais nzambe nde mutalingaki et salamaka bongo la société et yambara mutu nyonso ce qui compte c'est la tête o ngana lobaga eza ni ba parti mosusu de que mutu ezo sala maboko misu makolo soki ekufi nango mais soki mutu ezo sala yango nde randaka mutu utile na société donc on senga vraiment na handicapé nyonso bo désespéré te nga mwana bino liboso yo nazali awa donc soki mama to lobaye pas désespéré qui avant bolinga bo mona fruit ote mais nga naza fruit ya to lobaye makasi na bino vraiment donc ko sala bien tous à la kakaini, tous soutenir, puis na lancer appel na bana nyonso handicapé, bo désespérer kate, bo sunga bango parce que mokili esenga kinde bango bazala ba parents na biso donc dès que bango nde ba boti biso toyo karasonité to lakisa bango de quoi to lingi bango makas même so mokili ezala ki a refaire na osenga na zala na maman o handicapé pourquoi parce que yende mutu na sentir amour
maternelle na loba makasi pas na. Donc c'est un peu ça message na ngana relancer en wana. Alors maman, pour bande de connaître handicapé ba o ba tambo banzela ba senga ba bare partout. Pour na yo mona ngondengeni. Pour devenir place wana ko zandengani. Bon, pour nanga pour na bande ko nanga wana et ça là nga vraiment mabe makasi. Pour nanga na trouvango eza salité eza bizarre ba se minimisaka vraiment. Alors pour na bande ko nanga et ça pena malamu mingi te ya kotambola bongo ya kosenga ka bo deke to bozo senga ba mususu bazo finga bazo sala nyonso mais et ça pena malamu te vaut mieux ko luka même quelque chose ya ko sala pour eko quand même ko sunga yo et ça propreté que pour puisque na za handicapé na bana ko senga et ça pena propreté alors que ça malamu mingi te faut ko luka musala ya ko sala pour on se retrouver même na vie. Vraiment, tout le monde met du famille aux handicapés, au sein de papa Manzela, et ça a propreté le corona. Et puis ça a une mauvaise image pour nous handicapés. Chaque vendredi, il y a maison West Africain, il y a Victoire, tout le monde a rabino mingi mingi, il y a belé. Pourquoi? Sauf une question au gouvernement. Pour jusqu'à où on est irresponsable. Le ministère avec handicap, il y a conduire. Jusqu'à maintenant, à ça, il y a gravité. Mais total là, ce qui est en Dengue ba négocier handicapé ba kosuka tu peux considérer bango vraiment alors on a glodie ba tumsusu le monde oza maman botio oza fier na vraiment mais l'autre maman c'est handicapé mais au moins bon baba zo senga ba mandia kolelenzela bon je sais pas yo mona bango ka ndenge ya biki ba maman handicapé bon en fait et ça là on a vraiment na loba bien te yango na uté ko loba au début o nga na yebi pa muté sala keza mutu. Donc déjà so mutazo comme on a point ya komi kitisa tina ba niveau bon on sait que yé morazo mimo na moins utile na société. Donc ils allaient vraiment bien parce que ceux qui nyon se koufi mais on a bin zamba tigeli ope mo vivre car na pe mano ko ki koyemba na pe mano ko ki osala makambo o batu mususu pe basala te to mona ki yango papa Martin Kanga o ya sala ki makambo grave bateau bazana makolo bazo ya kosala nde musala pa na ye des qui vraiment ba leçon à suivre to moni mutu moko azotombola bande koné ba handicapé ba valide pe bazo ya kosala ba epana donc eza vraiment bien te ya kosenga kawana nde mama utolo ba misusu ba finga ba misusu ba loba nyonso neza parce que biso moro ba handicapé to loba parce que même ngana zo loba na handicapé handicapé même physiquement mais spirituellement na handicapé parce que nazara na philosophie na bino na yebi choc wala ndenge sala. Moi ma maman me disait toujours bandeko musuba me magasin mi ya kotelema mais biso me ma ngulma donc pas wana na biso bana bino to partager ngo parce que imaginez-vous na monio na boulevard au memi bébé ozo senga moi makasi ça me fait vraiment très mal au cœur. Il y a un senga kaka na maman Irene Oyaza numéro 1 ya handicapé nyonso ameka ko revoir ba mambo ebele pe na lancer appel na bandeko nyonso baza ba handicapé o bozani na moi pas d'avance bo sanga na bino nyonso botala ba initiative aboye nde ba maman Sylvie bazu ya ko soutenir po babilo kwana nyonso sila. Imaginez-vous un jour bino anande bino bokomi pe bato likolo na gouvernement au moins te ke ba passion nyonso sila. Donc il n'a pas vraiment bamambouane si là avec si les sengi mutunyo so za na musala donc même ya ko sala ya bikité sala musala ozo senga ya maboko e ko sunga yo na mona ba peintre ya handicapé maboko ezate mazoko mala makolo de liolo ba ke boza bat boza na talent bo mikitisa te donc message nanga na ko senga vraiment ya ngwana. Merci beaucoup vraiment de Glody. Je pense bien à ce message mais trop profond pour nanga vraiment yo ki on va ni awa message m'appelle vraiment je pense où est handicapé to où est vraiment handicapé dans comment c'est une opportunité c'est une occasion et vous avez malheur mingi et vous avez malheur mingi même na poto place vous avez poto il y a beaucoup de parents moi dans une difficulté dans un handicapé mais abomé la chambre abomé la cuisine abomé la douche ba mon a été sonia famille remilier famille je pense bien dans exactement maman boto maman Sylvie to soleil na yabi singai na famille na ye muto similo famille bango za maman Sylvie maman Sylvie va handicapé ba valide bazar ta libota maman wana on négligent handicapé yo ozope ça privilège mi toi valide yenda ko sunganga yenda ko salisanga ke bozo déception makasi osa AVC pas maki mokolo
donc to sunga bano so handicapé tangi ça sur que c'est ta so mais tangi ça yé pesa opportunité ça musa e senga sala ce qui a sengi le pesa ko négligé été même na poto même na poto bino dans un système qui a rox sanga soni papa bazoya obomeka tandako c'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors bo sunga ndeko na biso wana mi to va moral na bango to toujours ensemble na bango to ça bango ambiance bolingo wana affection wana ndeko sunga bango ma bota place to bazali baba za awa Kinshasa difficulté oui ils ont un pays na biso pas ça mi na pays na biso awa bandikape souffrir ceux qui doivent valider souffrir musa les autres bon se handicapé soka wapi et vraiment ga bandiko so mingi ba yunga na victoire par to ko senga ba quelque chose ba 10 fois 20 francs mais baza bandako na bango mako kutabi singa na musala tu musala okendaka ona ko senga bulone yangwane pocho ezate na kini apa ba peso musa za ka valide aya Kinshasa o ka valide so handicapé je ne sais pas. Il y a autant de handicapés, baza ba maël na bango, baza ba mécanique, électricité, mais boulot exaté. Il y a autant de sengi mingi. Maman Sylvie, aza ba projet est belé. Bino tout aux autres émissions maman Sylvie. Bo soutenir maman Sylvie, association na yewana, Sylvie mu ke ba ba handicapé. Bo soutenir rien. Une fois que vous savez que ba partenaire ba est belé, l'association oh je vous dis à cause ça ba réalité bloco est belé. Avec Kinshasa. Pourquoi pas dans le monde entier, en Afrique, pourquoi pas? Vous soutenir rien. Mais vous avez des données qui sont là. Merci vraiment à Art au posé pour maman Florence. Merci ming d'abord tout au bas proche maman Sylvie. La carte groupe WhatsApp maman Sylvie. Bino tout en émission au vraiment de 5 bino main de la main. Tu bien qu'il y ait tout un confinement. Tu bien qu'il y ait tout un coronavirus. Bino qu'on a un poteau malgré continue mais vous soutenir rien. Nous qui cause soutenir maman Sylvie. Vous avez ming vraiment. Tous sont à peu biso des appels kin awa équipe maman Sylvie za kin awa. Tu sais toujours que soutien bino peu envers biso et aux amalam. Ba du casse tout peut sera bino. Tous les messages que tu adresses à Ponabino, madame, que ceux qui, pour cette équipe, ont travaillé dans ma Sylvie à Kinshasa. Alors, toi, il y a une émission à maman, ma Florence, d'habiter ceux qui messagent sur Rosala, pour ma Sylvie, pour ne pas des données, pour ne pas handicapé, tout pour ce sont ma Sylvie, de ce message Rosala. Bon, message à Souka, n'a pas si maman Sylvie, vraiment merci pour n'ancela na yo, de na jouer vélo, na ibanda ko déranger ngamingi, même je l'ai déplacé. Nazana vélo monsu mais oyo ya chaise roulante bando tungisanga makasi mais dès que na yebisa ki ka ke sala tout ndeko nanga o luka vélo chaise roulante kuna abaki bon savana au sala le mien na otinde la au vélo alors tant na moni pera ki a réaliser ango nzambe vraiment apambola ye amona ye elongo na en tout cas jinae o baza pene na ye apambola bino vraiment koleka. Alors que pour na handicapé ba maman o bazali ke ozo négliger mwana na yo handicapé nga ezana maman nanga vraiment ezana mwana linga kite lokola ngai alinga kinga makasi vraiment abandai ko yebisa nka Florence tanga classe même ba bengani biso nyonso mais akosala le mien nga kaka fona tanga classe tina yaki ko za diplôme maman vraiment sepeli na yo ko bota na jimo bali na boti maman nanga sepela makasi. Alors yango pona ba parents balobake o azimwana na ya bombi biso moko tene to lingande to bota mabongo mama moko ta ko linga ka zala zemi azoko s'attendre kaka bota mwana handicapé donc eza nzambe ne mutalinga biloko wana ke bon yo zala kaka boy. Alors nzambe merci na nzela pe ya bolingo nzambe apesinga pe bana lelo na nzela bana na ngai ale nzambe azo sala. Alors yango na lobi ke maman Sylvie merci aza pena minanga to tangi na ye nzela moko ngana boti glodi après une semaine ya ye ko bota Damaris. Alors to yebani vraiment le lote ya ye ko voyager ke inga na tikali. Alors to za ka en contact na téléphone en tout cas merci et longo na bateau boza pembeni wana nzambe na bombo ya pambola bino vraiment musale kende sou liboso na yebike suki awate ya minene ko ya lisusu. En tout cas, na sepeli makasi. D'accord. Vraiment, ma Sylvie, chaque façon de bénédiction, c'est que mingi eko sama na projet oyo zanango na 4 sessions Sylvie Motivi to pesi sumbote mututu ingénieur Jean-Pi Belon Kwalama ambassadeur Jean-Pi to zandi ensemble na Hermine Mwamba to pesi mingi formation sur mbote place aux allées Hermine Mwamba Jean-Pi ambassadeur Jean-Pi va toujours. Alors maman, pour te souki sa question souka. Papa Ozanaï, Aza vivait avec un handicap, tu as valide. Tes papa a handicapé, tu as valide. Aza valide, Aza ou tu pasteur. Ah bon? Donc, tu as un handicapé bon. Alinga kanga na handicapé bon. Bon, tant que tu y a bandai ko linganga,
bon na encore même boyenga moko na bandai ko se millier nazo lingate nazo lobate etele ko yo za valide ngai mususu ko minimiser nga ko sala nyonso mais papa bon ezaka nzambe alobaki non Florence ata mukolo moko na otika ko négliger yo te oza mwasi nga na poni na vinanga alors aza valide aza handicapé te tobotine pe bana bamonani pe donc ti lelo eloko esali ke ya akeboma ezali kaka mwa ba makambo ndenge ya kiboy mais toza na ya ensemble yom de nigija ba handicapé nga ba handicapé te nga ba ka validis oyoka o loka mbala suka bala na yo alors toi ne somi vraiment pas ma Florence moko lelo to senga minga émission o bo considérer ba handicapé considérer handicapé au vandina partout albinos o baba o mututu considérer ye qu'on négliger était bénédiction famille ko égout un peu pas naé donc c'est un peu ça beau considérer handicapé tous tenir handicapé na bandako na biso na ba quartier biso na ba vene na biso yo za malheur mingi vraiment na pesi merci l'ingénieur Belon quoi ma triple option ninga toujours ensemble na ngai na Jampi ambassadeur na pesi vraiment merci neto ekiti ana bumbu et pas maman Florence mututumbo te famille mbanza mbote famille mbanza mbote bike pour ça quelque chose famille mbanza bino tout maman Anne-Marie Brigitte Félicité du Tumba bino tout je sais bien quelque chose de ça maman papa monsieur Bédine Kisimbila merci na bien surtout et message de tous ceux qui a votre bon prochain numéro bye. Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bon s'abonner ebele.